olobaki libala wana ekoumela te olakela ida mabemo boye donc il est salama na maloba na liloba lelo oyoyo il se murmure bazali sous ensemble était avec son mari. Qu'est-ce qui se passe au juste janvier Wata? Félicitations pena maloba o na loba pe komi yonde baloba ka munoko oyo ezaka sacré. Ça des vies bonabi ba goût préféré à grâce témoné pour linga. Net ya yeza la gani. Bon ba linga ba gâteau chantilly. Bango moto loka ba kando tseboye. Bon ba lingo te bon ba linga fubwa ka mwa tatu. No biso lokata na ba tatu te. Bon ya te. Bon ba linga mwa obua ka mwa ba garçon na ba benga bango ba gâteau chantilly. Bon ba linga garçon za mwa tatu. Mwa tatu. Mwa persil. Mwa persil. OK. Bon balinga boto na talaki déjà mais c'est pas tu na télé pour libala oyo poussa na musika te ko na liba goût ya ba petite na biso bon ba ça soit meli te bon meli cigarette comme au boulet garçon na ngana boka ma afimaka et afima makasi OK amela pete mba melana bangi si comme qui camarade tant boza kufa bomba ba secret monsieur zéro ministère OK après ça qui libala na ba ça pas même inani au moins lelo baba là pour les meilleurs pour les pires comme ba aventure na ba vie grâce pas même inani libala panzani est-ce que c'est normal moura to le kabi mais c'est panzu abande ko lingaye parce que tant na ça dit que moura za pele ba to ndimati parce que tant ba c'est panzu dans lingaye ande ko lingaye c'est panzu en lingaye passe na mibali te basi na batalinga ka basi na ba pele Comment tu me suis sur ma balobara ya ngunde landa bon yema loba na kinasa général ba pele nyos tala kaza général ba leketu ya ba jazz kavulu isaba kenai be ya ken ba misena ba misena ba kenai ah nga mona misente na mona ka fina somo wa nobeta ne tout kota ville wana oh côté les gars ken je la vie vous c'est gagné. Salut, meilleurs fidèles internautes, en tout cas, très heureux de vous savoir, très nombreux, en train d'attendre les vôtres. Je suis là pour vous servir Prince Bakali l'année 2022. Toujours côté déjà, année 2021, tout Kayango. En tout cas, fidèles internautes, c'est un grand plaisir pour nous. Je vous Monica chapeau Betami à Noël 2022. Noël 2022, et ça, année moko, il y a bénédiction, année moko, il y a prospérité, année moko, il y a bonne santé, longévité, plein de bonnes choses pour la bino aussi également. Pourquoi nous sommes tous dans l'ensemble des fidèles internautes. Prince Bakali, moi, roi, grand frère d'Idiston, nous avons plaisir. Il y a Oye Bakiboza et Belé, encore une fois de plus. Merci mon patron de la nation, tonton Banamanga Pichubos, de la française, meilleure vie à vous. Et la grande équipe de Cléba.com, Franklin Massial, Steve Lab qui est derrière la caméra. Merci à vous certainement. Mes différents partenaires, parce que depuis l'année 2021 a commencé, j'étais toujours ensemble avec vous. Boutika Ingate, Bozala Inanga, toujours ensemble. Yaya Nanga, Yapale, Yawili Moucheni, Kodamboka, merveille à vous. Merveille dans ma confiance, il y a Jamal Moukouna, Yowana, ya Joli Menga. En tout cas, le 24 décembre, Tozalaka, na date historique au Bisso famille. Menga, tous les Lagamoko, na Bisso, Ototiko, Atika Bisso. Riva Menga, encore une fois de plus, personne parce que l'élo est dans les 24, lobby les 25, Tozo Lela, Tozo Kanissa, Moko Nabiso, na kati ya famille Menga, ya Riva Menga. Courage, ya Jamal Moukouna, et toujours dans la liste wana, na kati ya carnet wana, toujours ma condoléances. J'en profite pour présenter mes très sincères condoléances à Ben Ngombo, Japon, Bilamba et Belé. Père son âme. Alain Ngombo, Tozana Mawa, Komina Gishasa Mobimba, Tozolela Alain Ngombo Atiki Bisso. Merci Dani Chanou, chinois congolais, meilleur à toi. Les jeunes influents, Nixon Boutique, la bière de luxe, Tozala Ginayo Lobby, Namatanga Yaba Ben Ngombo Japon, en tout cas, Tozo compatir. Nande Konabiso, Yafou le Luki soumet, c'est le président. A présenté ma condoléance na de loin, et puis il y a Bruno Lubika Mbongo, il y a propre Mbongo, il y a soin. Matembela Simanda ya Bruno Lubika. Boutique eza moko na kati ya poto ya Bukavu.
Palzileri chez Ramazani boutique eza moko Palzileri chez Ramazani na kati ya poto ya Bukavu boutique d'habillement par excellence Mokonzi d'Acosta la force ya Bukavu wana Mokonzi d'Acosta merci à vous comme je l'ai dit tantôt fidèles internautes je reçois Janvier Wata avec Janvier Wata Janvier Mokonzi on va décortiquer l'actualité parce que l'actualité oblige de sur mambe belé lelo parce que batu babenga ba mamé milinzemba tous pepele ya mbetolo ba ya Marie Hélène Linongi patron ya MHLMB le 31 décembre oyo tozana mama na manifestation na MHLMB na Willery Janvier Wata bonjour. Oui, bonjour Prince Bakali. Meilleur veille. Ah, merci pareillement. Na mono latika ekoti ya ba 2022 Noël de Jésus lobby. T'es pour nous écouter déjà. Pour nous on déjà la musique. T'as quand on a ba maman. Voilà. On a ensemble en plus ensemble la makassia. OK. Ça me vient au cas pour les langa tali pena que 2021 oyo malgré na cartonné pena internet pour batu musuba sengela nga baliwa. Batu musuba sengela nga babeta nga e ba menacer nga mais batu musuba sengela nga na kota ba prison mais nzambo asala na ba circonstances nyonso abate nga azobatela nga ka Prince Bakali. On do mona pena que na kota 2022 nanko. Na kota on pena nanko. Merci na meilleur couple de l'année Mikolo ba couple Ozo Ningisa Mikolo Londres wana 4 British na pesi Teliko prêtre motema ya sœur nanga Claude Teliko est prêtre. Voilà c'est d'ailleurs hein. Nelso ya liga. Ah les gars qui ont vécu na 4 à Londres wana Teliko prêtre. Mais qui va à Londres là ba ya Gauthier mascotte ba ça. Na bosa sous vie nanga ya kati Claude Maloba de British motema mère nanga Odette Claude Maloba. Il y en a biso ya sakana. Na ka comment là déjà. Ba meilleur couple ba on pena babala basi na ba mara. Babala net wa junior yo moi Gisèle. Na yebiso ya sakana te ba on pena lopete na lisapia. OK. Ya ba 28 ndeza ka ba Mario loka ba fena biso ya bienvenue Bobanza ba Mario. Vous sentez que moi si mobali fa bala moi si mais moi ça bali avant na pas. Bienvenue nani Bobanza. Asa Mario. Mario. Yepena banda kopa na kala. Mais to ko na actualité pe mbala moko apparemment comme on appelle atala ke misomo au salaki au s'attaquer na comme on a makala qu'est-ce qui se passe encore Janvier Wata. Bon moni lelo ba Prince Bakali ba félicitations na ba Chiko bino botangeli classe. Merci. Et ça la nga plaisir na moni zo ya ba ko follow mide. Merci beaucoup. Boss Amboga merveille ko follow mide. Vérité Wata. Moto na tembela pulga. On a que Prince Bakali assisa classe na yo senti pena que journaliste mo penda que akina roluka penda ba information na source. Parce que ba pe na biso na ba bienvenue Bobanza te. On a yebate ba classe nini bango Bakali openda batangela. Na yebite soki atangela classe ya buzoba atangela classe ya base. Pona na benga internet eza buzoba na biso nge banda. OK. Ba Bakali tango zo yamba janvier bozo poser nga ba question par rapport ya réponse on na opesa. Très bien. Ba vie na biso ba bienvenue Bobanza na yebite so misali za la raté na poto. Ya comment vendre la ka ba live. Na yebite classe ya salaka ya ba lave ou bien baninga ba lukaka l'air mo ke ba luka misala ni na moni Prince Bakali na club wa Prince Bakali zo luka ndeto mona ba vie na biso ba problème ou kenzi bani ba luka mo misala. Ye vie ona soko tali vie na musana eka ke ve mo mukolo manette loko aveugle soka vaneli ba vie ya basa ba mabala batu ya poto ba vie sociale ya batu koloba na biso onzimate ye musane ka vanda ka bo ba live ne ka kofinga basa bata mabala entre ta ye mona ya live na yebiti ya sala ka live na yebiti classe ne ya tangila ya ba live bien que journaliste ne to ye barake ba ninga ba yambaka ba kofi ba yambaka ba wera ye nazo comprendre este phénomène na atangila classe live ya live ya kofinga ka batu ba jeune fille batu ya ba mabala entre ta ba jeune fille na bango babala bango ba honora bana ba pété na lusapi mais yo babala yo ye babala yo do lié abala moi si ye babala abalié siko ba sera na biso ba sala moi vidéo na ba on to za bo mutunyo sa libre ba kala monde to lati ba chapeau mutalati biso za te OK so to lati pe ba kola a mutanga lati biso te biso mo pe to ngato lati na ndenge na biso ozo ba sera na biso ba sala moi vidéo na ba on na ndenge bien sera na Claudie buka na pese mote place za madame ya fi na biso Teliko et prêtre no sent pe na bo na tel soumer na so date mo wasi pe ya fi na biso Claude mas Claude de British o senti Maloba o senti pe ke ba sala moi vidéo na ba mo balate moi sexy na ba mo bika po ma ngezani bien nango ba peso mbongo fingela ye pinga ba peso a manquer au respect a manquer grand sœur nanga respect OK o manquer grand sœur continue kamwa yaya continue kamwa yaya ne touchez pas mais ouais on a grand sœur propre siko via vandi
tala kanga na kanisa via na intellectuel emso ko yambalo emsusu ko follow mide emsu ndeza la rappel nde to kuma mona soko moni to bengi ata na ko follow mide te loka emsu to mona ke ba rejeter makamno ya nini benga ta ko follow mide yamba ye ya vandela siko ba ser na biso loka nde balataki mo ba blues na ba mo sexy banda ko finga ba d'ailleurs quand tu vas vie privée ba vie privée ya ba OK il faut kuta kuta ba vie privée te mais akota kuta ba vie emsusu ya artistique ya ba musicien ya ba mécène ya komo kota tina ba vie privée yonga pe na koti vie privée na e yona la référence na bika zaka Mario banda kala bana Londres tout les dit que bienvenue bobanza Mario afna tu na Teams Kabengele Londres des immeubles on faut tout na fait Teams so ko tu niveau Gauthier mascotte ingénieur de banque so Gauthier même so bana Londres nyos na mama Emiline Zemba sala neka ba vie privée ya bata Londres musala neka vie privée ya bana bata ba Londres bana na babala basi na bomba kitoko ba jeune garçon na babala ba vieux na babala basi ba telinko i prêtre ba prêtre bomba luka misala bomba za te ke ba garçon ba vanda basi babala ba loka bienvenue bobanza te babala basi na bango ba pesa basi na bango resi babala avec colonel au senti balata bomba pété na lo sapia ezate ke ndeza ya ko to vanda te bomba penda babala ba honora penda famille mission na famille to za penda mbonga vers na telinko i prêtre et on a quand même sur arrangé atika makambo eza pinda bien te aluka bina musala musoro musala misala na Londres zelele ba échafaudage ezali musala ko sukola ba voiture ezali soka moni ke o ezo o atengela classe ezo simba te misala eza belé lokato ko mpe na hiver ba ninga ba mo longola mo ba glaçon mais live pesa boulot peut-être ba futa que chaque fin du mois na Facebook classe ya tengela yango wana na Facebook Javier Wata là si atangela yango wana na Facebook te volier Javier Wata wana ala une parenthèse malinga et puis na yiba yango par rapport à curiosité mais au moins ndeni Karine moko Karine asili na Karine Karine azoga na te Karine asiliga boye Javier Wata Karine moko za ko sila te wana madame YouTube madame Buzz madame actualité sans y être relié au senti que mikolo to pe mom ke to tala siko bana mike bano to fula bano to tala au mona et tout au se kani to yeli ke bano biso to fula l'autre on a actualité mususu et qui t'a que mata qui ça l'actualité te na ba celle contre tous mon makamba Yvette Kalombo na benga bango mikolo bi comme na benga bango comme on dit Yvette Kalombo Pandu te wana grande sœur na yo comme on eza Yvette Kalombo te Pandu faut battre ça Pandu wana ba association respect ça na grande sœur te grande sœur na tata ni na mama ni grande sœur Yvette ngana pembe e ngana métis ngana métis te ngana za métis te bakali na tata ni na mama ni toyebani kana musala to sala YouTube musala o Karine alesa biso na bango Karine alesa bino na bango biso na bango biso na bango penda bakali OK na yo pe comme sur mo ya peut-être ça komba Karine te mo leza te na klebo ate bolongola na ba miniature komba Karine ka teta so te no so la ganga te kasana bi bolongola na bolongola na satake oto so ka Karine olesanga namna la likolo ba kofi ba wata ba inosbi o sa likolo ba kofi ba wata na bina la dia likolo na la ba kofi ba wata ba inosbi ba ibraton piana niveau Karine te nandeni te so l'actualité ba question na ba Karine pas ça mi sente Kasbatos qu'on a là la tu peux avoir chronique boyo le sandé allez ça oyo denga la likolo nande na likolo ndeni il faut expliquer ce likolo ne pas na likolo par rapport à comment tanga te Karine na ba chronique mutaleki biso nyoso taleki batu nyoso za Karine Mokonzi ou apesa batu vin lelo na internet au monde ameke batu baza na facilité olia so batu bafani ba sai nan tangela même 5 nene akilo ozo sekani Yvette Kalombo ozo sekani même ata ba ken piana bambuta likasi oh nazo tangelo ko bato ko sekaka te bakali eza makambo to sola o eza makambo to cha série to longo na makambo musique yo makambo musicien banani bomea le internet lelo sans Karine biso tout oliate pour sentir que équité to taka maman Karine a continue actualité maman Karine o benga ba segala chenjem siko maman koti siko na actualité tala siko maman ko neso ke maman koti na actualité maman koti na actualité akoti na buzoba na biso ngebana akote na buzoba te ya kile bote ya me ba koti si ka na internet allié si pe batu na bona ni ana zo biso bakali batu ba ko fêter batu ba ko mela ba ko lia po nini ba finga ki mama ko mama koti na buzoba na biso na biso ke batu ba ko fêter bale batu ba bombi déjà ba mbongo pesa ki actualité kaka mama ba Karine mama osa na miniature hôtel mama osonga boy mama na te pena na bi ba chaîne ba luka mbongo batu ba koti si ba vie surtout zue kiria na ba pete sport ba moura Pandu et qui pete sport Pete sport
wana écrit na nani na nani yo qu'est-ce qu'on a peut-être aux humours à Panzu Carmel Panzu Lorachou Panzu Malika Panzu Grace Panzu Fivette Panzu Ozina Mutasuka Nanyo Kalombo Panzu ozo ave inspiration wapi bango nyonso tu basa Panzu est-ce que bakongo lotanga eza o bato nga na yebi to eza bato asika mpona oki bapanzu eza famille panzu te eza association de sexe ya Panzu mikolo Panzu azosakana te ali ya bapele biso te okomi bato misusu makambo alobaka yango nde elanda bon ye maloba mpinaki naza général ya bapele nyonso talaka aza général ya baleketu ya bajazz kavulu ya babarezi okota leketu na mamona jazz épargne bango leketu otipo na bino te moto oti poto pake aye boza problème amataka fio moi respect bopoto esilaka eza safon te bato bakenda liboso mpe bazonga o mpe bakenda mosusu bakangama bayaka pe te soki kari na lapia na poto wana okotela makambo ne bongo wala na insécurité te janvier wata te na insécurité te nga déjà na bato baka likolo nga asola déjà na moto asola na chef de l'état yo monaka komonaka nango janvier wata pamba ntango naka assurance na liberté na ngai ezaka assiré pa wata okoto mona kosute expiré te na lai na émission oza na émission na ozangonga lelo na répétition lo mponga na yebiso yebe te biso ezali na kisi nzo pamba bakuta yanga nde kuta kokuta oza toujours en forme na wata na yo biso na musicien moko onga na kumisa na yebisaka bato na bachroniqueur ezaka carré na bamusicien eza héritier na musicien moko te oyo mpendake oso na vandi na oyoka apart wata le mona linga pe ibraton pia na makasi ya mpe na yoka pe kofolo mile bosa mboka siko bato na linga penda bango le mpe papa chéri chibe pia na koko na biso wera so ba misusu penza emsota na oyoka ezokitaka bozoleka kabo net vibrateur penda album penda c'est bon maman album c'est pas sorcier na ba jeune fou na ba jeune o ba sali disque lelo na okosa ote na kata Kinshasa aza parmi o penda to yoka la bonne musique nde na yoka ni ange mi démon nde pe na so yoka to sur la sérieusement ba Jean-Paul Welly de London ba ota la biso ba ya Willy pensionné a ota la biso ya Willy pensionné Papi Sapo chef de ville meilleur vœu à vous ya Jamal Mukuna ya Joli Menga tozo kanisa toujours ya arrive à Menga héros dans l'ombre tozo kanisa ya Gauthier Mascotte ya tuturo ba mwana mama ya arrive mama arrive na London janvier wata la fois passée na Yambakio pour un dossier oyo ya ndeko na biso concert na biso grâce te motemosquin que je la salue olobaki libala wana ekoumela te olakela ida mabema oboye mokile salama na maloba na liloba lelo oyoyo il se murmure Bazali sous ensemble était avec son mari. Qu'est-ce qui se passe au juste janvier wata? Félicitations à Grâce Tem pour Yokinga. Félicitations pena maluba o na luba pe komi ya onde baluba ramunoko oyo ezaka sacré o na luba ki yango kokisani. OK. Yo bato ba benganga prophète Prince Bakali. Prophète. Prophète. On a lobby prophète janvier. Prophète janvier. On a lobby kokisani. OK. Na bande kutala na ndeko mona na ndeko kutala vision Bakali na vanda kana na di Bakali bien. Les mon a dit que Bakala les la raboy. Les mon a dit que Bakala linga moi t-shirt aboué na di to yeba ni poto vanda ensemble. Si to vanda non, toi tu es mon ami. Si ne peut to vanda pe na ba Grâce Tem, te comportement moko na moko. OK. Déjà des vies bonayi ba goût préféré à Grâce Tem, na ba goût yo polinga. Net ya yeza la gani. Ba linga ba gâteau chantilly. Bango moto loka bakando tseboye bomba olingo te bomba linga fubwa kamwa tatu no mebiso lokata na batatu te bon ya te bomba linga mwa obwa kamwa ba garçon na babenga bango ba gâteau chantilly bomba linga garçon za mwa tatu mwa persil ba o babenga bango ba pasha so ya linge mo selo dépense a bungu so tala siko Grâce Tem moto na yo vana na tali siko mobala Grâce Tem na tali degré ndeko nanga bagu ya linge la siko na yo tala beauté wana za plein victoire. La peine victoire, tu as la peine victoire, tu as salé à Rango. Au côté de Rango des enfants. Mais c'est pas du. OK. Mais c'est pas du. Tu as n'engagé mais c'est pas du Azali. OK. Bamba loka ba peine victoire, bango ba yara msuna bambongo na bango ya opesa moi si mais moi si siko fa linga yo. Mais ce que moi ça otala siko ya linga ba gâteau chantilly côté penda na pâtisserie penda na vraiment me que oui, gâteau yo penda à moi trop cher, otala ngo par rapport ma marque ya. Bon ba linga na ba goût na pas au lion qui déjà goût. Et bon ba linga boton na tala déjà mais c'est pas tu na télé pour libala oye pour ça.
musika te ko na yebi ba goût ya ba petite na biso bon ba ça soit meli tembo meli cigarette ça comme au boulé ah garçon na ngana boaka ma afimaka et afima makasi OK amela pe tembo amela na bangi oh wana nani grâce oh bon na okosa ba ba petite sœur na vanda na bango OK bango tuna ba malika ba mela ba bangi ba mela ba tembo ba mela ba cigarette eza ndenge to ndo fanda panga na mela bière tondo mela bière na ba menga nde cigarette na bangi na ndo mela te mais mutande ko beta pliso to fandi ya mingi malika mais na bi Carmel amela geloko te Carmel aza même amela sucré c'est tout Odia Carmel je la salue merveille Carmel Odia na ko sûr afimaka te ah et ye kota fuminer na monate afimaka te mais kota bière amela Carmel kota whisky amelaka akomi amelaka amelaka kolanda te yoko wana bate belé boye na ise bango seul contre tous alors régler bango ka malé parce que quand tu maman pe na makasi nini parce que grâce à la camarade na maman bana droit au lomba makambo wana pe siko moni ki camarade tant boza kufo bomba ba secret monsieur zero misate na pesa ki libala na ba ça pas même inani au moins lelo baba la pour les meilleurs pour les pires comme ba aventure na ba vie grâce pas même inani libala panzali est-ce que c'est normal lelo mon a ba conversation entre maman ba grâce na mais c'est pas nzuko swana maman o akobota mwana ne esa ko swana mobile na bokilo ko finga bokilo na yo izalaka te aussi sous grâce impoli de naissance finga mobile na yo ya maman na impoli de naissance maman bokilo o abotela yo mobile zo finga ya maman na yo sexe ya maman na yo est-ce que ça bala 30 mobile zo déclarer est-ce que ça normal yango pe libala na ezalaka libala ba aventure mais bino pe tabula kila libala na ba débat to la kela rango te to bande ko mona ngo mais c'est pas ba attaque Karine kuna mobala na bimana ye déjà et oh boy na boy bokela ba makamba lokuta to créate mais c'est pas nzu ayo lukabezi mais c'est pas nzu aye talaka pondo sanction na bantaba OK afandi pena tali bona pota ko mona ba c'est siko bo grâce à sanction na bantaba atangi c'est ce qu'on a ba ye alors antaba a PC accès na ebiso ndiva zo sasa ba oh na ba puka minoko songe ba bimi wana na ba puka minoko songe ba bimi wana o ba lia ba fula ka poa Yvette Kalombo Panzu nzoka ndeti ya bande ko filmer Jeep ba pesi grâce nzoka ndeye mena mais c'est Panzu love a gogo ndako azwa ki mtabakisera ke mbonga ga je sais comprendre par rapport lisolango zo betela ezaki ba massa grâce mobile wana Panzu abima pe na bango nyonso basi na mu rapport baite mu roto le kato sa ba live abike mais c'est Panzu déjà ba propos na hote mais amoura mais ngaite bango ko biso to kaka to saka ba analyse OK mu roto le kabi mais c'est Panzu abande ko linga ye parce que tanga na yebisa bino ke mu raza pele ba to ndima te parce que tanga lo ba mais c'est Panzu ndo linga ande ko linga est-ce que c'est Panzu malinga basi na mibali te basi na batalinga ka basi na ba pele alinga basi na ba pele tanga linga mura nga na dike mura aki mobile mais tanga bango na keloka na fandi okanga bo na dike na prince bakali za mobile nga so na bando linga prince bakali c'est que na comprendre que ça moi si OK mais c'est pas ça linga mura za na be preuve azola sana ba message tu on a quoi sous na Carmel Odia asa flammer o sakanate fâché-la bi comment linganga pour linganga bimana kamana nzoka nde et qui déjà deux fois si ba kenda qui déjà deux fois il y a troisième fois ndé mbongo insuffisant allez Carmel oh ils ont un système au tiers masolo siko troisième na biso Carmel abtombogalité c'est insuffisant biso mais qui n'en pense allez abanzo panza mais nzoka nde mais c'est pas de ça kenda qui na ebiso ke azo sakana lisolo mo eza neboye nazo ebiso azo sakana bango ya ko sakana te c'est que to sala analyse ngana yo parce que monde est la biso Javier Wata makamwango azaki na objectif moko boye ezalaki mariage pour la vie pour les mères et pour les puretés te za pour les puretés ti lelo nde ba kendo bala na grâce mais c'est pas en français OK en français il fallait ba que l'ambassade à France kenga na obala kwa sa mariage à sa déclaration et ça la mate OK ba ya ta na mukanda ya mariage ba kinana na commune ezate ezena ka lycée bosangani basangani ba meli ba lié yango ubo benga mariage tout ta ba live mais c'est pas ça ta na mukanda moko te zo la c'est ya ba la grâce te bon basala na ba commune a na l'état a ezate na ebiso ke ba ka l'état na biso Kinshasa
Janvier Wata. Tout le monde a mambo moni monde est à la biso ba grand monsieur ba la biso ba mokonzi d'Acosta la kati ya Bukavu. Palsileri chez Ramazani maison d'habillement très pondéré et puis boss Aza Moko. Au moni na kati ya Lubumbashi, Kolwezi, Goma, Bukavu. Bientôt Dubaï. Patrick Baraka patron ya Rivonia Lunch Bar. Patrick Baraka boss. Patron Rivonia Patrick Baraka Chims Kabengele l'homme des immeubles. Oyebi Mambo na Sola ya Chims Kabengele Dani Chandou. Les jeunes influents, ya Bruno Lubika Mbongo ya propre l'argent non sale. Merci à toi Nixon Boutique la bière de luxe. Et puis Ben Gomba ça éprouvé à perdre Ben Gomba on a pu on a allé Gombo en tout cas tous les l'année ensemble Boutique on a la bière de luxe quoi. Voilà par rapport à Mambo des autres les Janvier Wata ils ont banni ça moi makasi nandeni grâce à moi tu as la peine même pas une année mais comme que non ba camarade na yeto moni kuna dislocation to moni kuna oya lobby boy o kuna komi boy au lieu ya ko compatir na likambo komeli ndeko na biso ala pe ndeko na oyebi très bien que grâce à moi mais comme ya ba ko finga na obi biso ba preuve t'es bon bien conseil ni no pesa et puis comme la maman des autres kendele yo na pesa ba conseil tout ba internet c'est église le loko comme ya grâce te mo le to pesa conseil ya ba Karine les arrêts ya ba tigre be ba ni mutu sando sela ngo analyse OK ah ça besoin si revanche ya ba nene ya awa na ser na biso nani makamba mbungo senti mutu sa sela ngo analyse na ndenya est-ce que tout le monde est monté à sa conseil ils allaient quitter Mathieu quitter pour monter sur la intérêt na site na YouTube ça ni et foutama si que le comme le cas ya grâce te mon le quoi balaki le quoi est simbité le quoi est panzani to le belati babala na YouTube le coup fait na YouTube ils allaient libala YouTube mais ils allaient libala YouTube babala na YouTube OK libala na créer ka base bat musu ba bengi bat ba jalouse oh Karine jalouse oh j'avais ndokyo pour ma boy mais le siko to sukia to suki son peka na YouTube na conseil na pesa grâce te mo ezate oza ser na ngai place au monde ezo simbate vanda ngaku na do ne peut États-Unis na yai toura kende mutanda obeng se kala les indiens OK susu ya no Zélande Paris ya Panzu Paris est simbité paix à son âme Paris paix à son âme Paris grâce temo ah bon ça na États-Unis a rêvé à cause de difficulté que Paris non akenda zonga na yebisa yo okende kozonga c'est bien OK ils ont un problème que on bateau ba en États-Unis déjà droit ça mukana na obete neto na parler mo ba riva ba kota pe Paris OK est-ce que ya kenda ba pesa visa normal akenda ma comment na souci okota Paris biso nyonso tout na bula Paris ndeko follow ndeko grand monde ko follow ndeko na poto anga kena biso la kesi mo kende ka ba ça ya tende tout le monde est déjà rien à Kigali Rwanda Paris Belgique Allemagne Europe na biso suka na poto parce que grâce à moi boulé mais c'est pas du oh mais maintenant on est payé c'est pas du peut mettre parce qu'on profite mais c'est pas du et zalagi nini a gagné nini et puis deuxième voilà question na ngai na maman na za perdant entre mais c'est pas du na grâce na za perdant grâce pourquoi est-ce que nous tous OK est-ce que bango nyonso to senti na ya misé au monde ezaka ke ville wa misé mo zo la bandumba nyonso est-ce que ya misé ah ya ko se personne nzoto ko se personne nzoto OK a misé a gagné bango a tubi bango a plus possible bango l'action que ya za mettre plein ya za mettre plein je crois zongi poto de toi ça na kisasa a Robert Tabalé retour ya na mukane ya za français ya français non c'est un jeune garçon à Zapena Mobali oh c'est pela na mutasali likamba boy kitoko tu Mobali c'est comme ça quand nous la bana basi bon on te peut ba ndeko la biso na suis pas ndeko na Mobali ah c'est pas ndeko na Mobali na suis pas ndeko na Mobali OK on se rentre mais c'est pas nzu na suis pas ndeko na Mobali nous on ndeko basi ba ndeko la biso makasi bakali ko saba vansi na suis benda par ya ndeko na nga il y a un fan de télé so na benga bo fuba ba présenter grâce Panzu présente Telemawana Fivette Panzu présente Telemawana Moura Panzu présente il y a pas faut ça présenter on a gâteau dans notre ba après na benga ba kali présent moi ma classe on a benga siko aba comme na présenter Laura Chou Panzu présente Carmel Panzu présente Nicolas Miko présente un des oreillettes. Bon c'est présenté qui toque pas mais c'est Panzu. Ah bon? Il y a au Saranate. Parce
que c'est mais une question bino ba boye histoire ne mo makasi na poto sana mwasi abala kana a divorce on zana bana 4 bana na grâce mutanga beaucoup la bonne mère et simité ana bana 4 bozo sekani ngapi na bana mibale est-ce ba bonga na bana ana bana 4 grâce à eba ipena départ ya la bana 4 grâce à beaucoup fa beaucoup la bana. Mais au départ bino boye bien si obi azala ex a Karine tes années ex te abande ko linga Karine mais Karine a tali ko ba Karine pe balinga na ba gato chantier. OK parce que tali ko Karine pel nga moi tatou moi piercing si moi te ekana yo na vie moi tatou eza moi oh mo bala zu mikolo oh ya Facebook boy bango te azu ya Facebook te mo bana lingi mo bana ya Facebook te lingi pe OK abakuta na kabasalaka OK ba weekend OK parce que Karine atala ki par rapport à Panzu plein victoire habité na onyo ko la papa batu pamba na onyo ko la mona boto mobali ya na liaka bambunga pamba entre temps nakenda koluka ba plein victoire na ngai Karine comment na maîtrise mamango boya ki habité boya item so ko bando pese bolinga entre temps ke ekosimbaka te lobi ba panza na bando fingi na internet habité na luka kaka plein victoire na nga ninga za evi ki kuli na ba fa na bango so ke simbité ko luka super victoire mais ba grâce te mo ba welisa ma welisa yango de sukelebo olingi na omutu te guna yo toke ko sala nini non une question de curiosité ensemble avec Batou Baotala Biso parce que il y a Marie-Hélène patronne il y a HLMB Baotala Biso grâce na mobali na ye tout cha mobali na ye parce que tout cela masona on allait ba yeba na kati afa babala na ba pesa na kati na nous dia koyeba libala wana bakali na yebisa batu na luba mamba fanchite na baba mambaso bazwa tenter ah bala moi s'il faut attendre moni biso le toi ba jeune bakali songo bala moi s'il faut attendre une année 2 ans autant comportement ya moi bansuko ezo ata ba 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans comportement ya moi si bango pas même 4 mois 5 mois 6 mois balinga pour bala même pas 3 mois na bi 4 mois 5 mois et OK babala pour na pouvoir ba toi déjà de au cas départ ya mobala lo ba na message abi comportement ya moi si ana comportement ya mabe aza impoli en plus entourage ya moi si entre taso ba bande ko fa ngai ba entourage ya moi si yango ongo écarter na ba ongo ba comportement ongo ba neni ya gérer moi si non tango yo bala na pressé yango sort na bango yango wana en plus na ba parrain na ba marin bateau yo OK basala ki wana libalo ko panza na boyete kwa lelo soto mona ke ba grâce mo bali avant que bala non ba kinda non msuke et pas parent au moins 3 mois 4 mois après ça au moins conseil instruire yo boye ba parent na ba yaka jour à fête ba fana na bona des États-Unis na ba yaka jour à fête ba fana ta na mwana na bango moi cité ozo mwana parce que mwana ba gauche à droite ba paré ba ko fanta mwana bango moi c'est avant makambo ele kabo des ça soki problème ozui OK pas paré maré ozo mwana parce que makambo nyon surtout zo de la grâce tem ba paré na ba maré musana bango ni pour mona ke balbala na bango ezali trop d'aventure ezali bala mobo était MC ko progresser y on est biso tout monde a déjà libala tout monde a déjà musika y on a d'autres que libala grâce tem et si baté y a bala mobo ya ba aventure wa pena bisa batno so ya ba aventure wana ya uli mushel code aboka na bisa ka fe na ya Willy auto voyage code amboka bon séjour quelque part ya Willy Moucheni o mon mec yo sabna ya Willy ah janvier neni ka sabana ya Willy libala ne simba na ya Willy na janvier bazande ko bengele ba tutu ba ve na so ba teams na ndo sabango ke libala wana e simba te OK même ata fe na so teli ko prête to na live bino bala kana expliquer teli ko prête à Londres ya Londres ay samate balé za la kabunga vani na ser nango boye to vandi ebele to rumeli tant on comprend que moi c'est un comportement là on a l'attaqué pété dans le sac yango wana ya ba grâce te mozaki ba aventure ba ko sa base ba ko créer base na YouTube marama libala bato ba bala bien na ça bien ça ba débora boanga na ba jolisa sample banda ba bala est-ce aucun problème est-ce yo ka ke ba bengi ke jolisa yo ka ta débora nani petit na so na mukiano jolisa ya ba petit na so bala est-ce yo ka ta ba problème madame Jolicia est-ce yo ka ba problème na libala et yekuta loba te ah est-ce y a des bora mutu na yo pe bwanga ske wala mutu nanga est-ce yo ka ta problème akena na Canada est-ce yo ka calme on na batu babala yango na bazwa tana mibali na bango ya respect o bino bo bala pour exemple la référence à mabala bien ya bien bino bo bala pour prouver biso bo bala pour que biso Sony bo que biso Sony na YouTube tala batu bo no YouTube bango na bakenda à l'aise ya sans problème
Ndebe le monde va ken à Bali calmement. Calmement, en plus honoré moi si n'est pendant avant dit son 17 ans ba bota aller honorer moi. Ba mise va ken ibe. Ya ken. Ba mise na. Ba mise na ba ken ibe. Ah nga mon ami, c'est na mon ka fait na so moi no beta ne tout côté ville wana. Oh, à côté les gars ken. Je la vie. Vous aussi gagné. Na mon ka fait na so beta ne tout côté. Je la no ouais. Ya yolo. Oh. Andete tour na ville, c'est-à-dire. Et ando beta ne tour na ville kana ko me kan desa da yise ke ken azo bala ndale ka ko na ya kan ka photo. Ah, ça va être bongo. Des secondes pas. Akenda ki mariage d'été. Ah bon t'es mariage là ta bon penza. Honoré na no nani tozo tiki na ba tomboye. Oh, boye te honoré na ba ah, malgré star mais à l'honneur il faut payer ça moi valeur. le monde a ba wata ba kofi, ba mise yo mona raté wata, yo mona wata te na fête ya Charlie Paralingomba. Ah, wata lata bien, wata lata. Oh senti à honorer ka liberté, oh ba manifestation. C'est normal, honorer mutuna yo ezarmo bien. Bon na éviter babi adore le kakaka. Ayoki kaka OK na za koto ninga kota ki fichaka ka photo 2 secondes na kina. Ah. Ok, là c'était une parenthèse fidèles internautes. Je suis bel et bien avec Janvier Ouattara, Janvier Mokonzi, Tomeke, pour décortiquer actualité OESA dominante. Concernant le dossier, il y a M. Panzou, tout le monde en parle ces derniers temps. Jean-Paul Welly de London, en tout cas avec sa fondation Wellpay, Jean-Paul Welly de London. Très mystérieux, merci à toi. Il y a Jamal Moukouna, il y a Jolie Menga, la touche de servir. Notier, Congolais, Français, Américains, triple nationalité, les boss Notier. L'homme de Méli Melo, dans 4 États-Unis d'Amérique, Notier, très fort. Noël Kamaya, les nécessaires, Yamboka, Yaouli Pensieni, les bailleurs de fonds, merveille à vous. Et Mokondi Dacosta, na Katia Bukavu, Mokondi Dacosta, boutique Palzileri, chez Ramazani, Denis Abos, na Katia Goma, Denis Abos, merci à toi. Janvier Ouattara, comme la télé c'est le temps, tout le monde chute nayo. Héritier Watanabe, autre actualité, héritier Watanabe le 26 décembre. Babi Azo Kombo la fiki. Ouais, to Kombo la. Ba préparatif en mode ndenge. Na biso ba préparatif na biso suka. Le na la répétition déjà place Suzanne na victoire na biso suka. Ndé na yoka kika la bonne musique ya Mionge Midemo na yoki yango susu wa live bobina na valo senti pendage Koba au senti pendage Manzeku au senti pendage champion voile au senti pendage à Milan au senti pendage au Cédric Mbongo na biso na mo Giras foot ba Géris Pire na so ba Mich Kangandu na biso chef d'orchestre au grand complet préparation na biso ke fiki wana to corriger Charlie Robert appelle la lobina Azalaki c'est le secrétaire on s'en matin même ce que to ko la ba tout mobetaki na ndenga mabete leader la génération au minonyon suboyebi o ya beti batunyo surtout ba misa disque jour moko le 18 o lelo batutu bazolela otambola bo héritier ozonga bo héritier ozonga bo héritier wata na wata musique a bêtise batu balingi su ko musique ne beta makasi na Rwanda na Kitali na wata makasi na yebisi oke kuna ba mise ba beta ka Kofi wata Inosbi kasi Inosbi c'est le 26 batu mingi balobaki mingi Inosbi misa album na Immortel 06 le 26 album il est déjà raté ah te ya raté quand va libérer Belema la liste oh batu balingaki te balingaki te na kuna teke le na stati Inosbi abwaki nzembo moka bi bolingaka bo nuire vie nanga bolingaka na kuya te te moni ba innocent ba sa fierté pe la musique ya musique na biso partout na génération na yazaye poisson ke par génération mikolo mususu ya bete na ba mikolo mususu pati omona ke mikolo omona ke place innocent zo kende ayo ke les jalousie omona ke yende fa ke kuna mais innocent le ka déjà on comprenant ngo comprenant bébé tension va benga bongo na biso suka na za artiste na lingaki makasi ya alongola penda ke azotombola penda drapeau ya mboka ya koso ke bina participe ba featuring oto omona lelo bato bazowelela wana inosa welela ngote batinde ba ye ayebi ndule moi ce n'est pas ayebi ndule rebo ah c'est madame rebo ba cette l'association et ya bien kama continue idéologie mais vient na biso tabule na même bien alors j'avais une parenthèse au fond mais au moins tout le monde entend l'album de l'artiste Missé Inosbi bébé tension tigre tout c'est l'album avec force mortel 06 en tout cas le 26 décembre oyo
Bonjour album voilà sur toutes plateformes maintenant sur internet. Bonjour album voilà mortel avec l'artiste musicien les plus talentueux, les plus écoutés, les plus influents. Inos B. Comment les voilà yeka voilà ba comment na Goma na Bukavu na Beni na Rwanda. Innocent. Vana na ngwende na succès makasi. Tezala nango déjà. Aza nango penza. To ça va c'était Innocent penda Aza. Merci. Donc on a sur émission la vision monde état yo ba meilleur venant la banane et puis message mon clé par rapport à ma propos au tennis concernant M. Panzou et puis bienvenue au ya voilà. Ouais, bah message nanga déjà mon tutu azu déjà par na azu ya aux internet les églises aux janvier wa ta mon compte moi na ba mama soudeur au saranate. Merci kanzambe déjà ndongo komisinga penza ke na omona déjà que 2022 na okota. Merci za na bateau pena bande ko boulé ke ba obeta ngai. Bo ba ngaba menacer ngoyo kaki. OK. Ta ken piana. OK. Na boya OK na ngoko na boya. Prendre ke na rasta. Bakali omoni nde ba wera ba jibe ba kenda place yo ke omona nde ba Holanda. Nde pena na mona kiza na batu mususu lelo. Emsu ba oluka po mona ngaba sala ina ne ba mona ngate batala ngaka na YouTube. OK. Jour wana kenda fita ken piana pose honneur. Ya uli monsieur tout d'abord nga janvier nini na ya ko mboka abingenga amona meke bato ba na ba Jordan Foncé que super plaît ba mama dona social ba mama Brésil beaucoup mama social ba sœur na biso Clarisse Moyembi mama présidente ba ngombe ba benganga ba sœur na Aurélie Kabessa o senti pena ke ba benga Gisèle Sina ya Gisèle Sina Junior Yombo ya ni dembo na pesi nombo ti bozala kana ya ni dembo ba sala ke wa pena na mbona oloka ba mapasa ya Gisèle Sina wana ni dembo parce que yena Junior Yombo ba ma piske moi c'est Junior Yombo Gisèle na mona ba onto ba yakia magena mona ba onka na ba vidéo mais bo na kutena Gisèle te mais Gisèle ba biloko na ngano yebisanga na yebike na oswa yo biga ko benganga so mona ba tlenga ba mina se chanter ba talaka star na bango yonde ba protéger nga ba benanga ke chanter sur le kutena ba ko sokisa ba ko beta mais na comprendre ke ba banga na bango ba do lukande ba mona nga wana fete ya Ken Pian ba mona star na bango ba menasa yo makasi ti ba ko kati ba poussa ni star lo kwa janvier mundo so ko motama ba sécurité na zaki na président Suzolo Nazaraki na Mike Lokamba encadrement zaki assuré Mike Lokamba l'archevêque Nepso ke Adam Nazaraki na encadrement zaki assuré bon pour ça non de tamola na ba maître na yo Nazaraki na président Adam Silzolo OK Nazaraki na président Mike Lokamba na bi que sécurité zaki assuré pour ça na parler Fenech Telema wana de komeka ya musika ba royate ba pour ça ndeni quoi déjà ba na odeur parfait zaki wana nzoto na biso talaka parfait ya veste tina inga la veste na lingana ngango OK ka bling bling kaka relax Zara pantalon nga Zara mukase na nga Zara OK na respecter ka Ken Piana taka na la télé répéter na ba Angelo eza na batu musu ba yeki po ba honorer Kente ba la télé ba tenya matanga mwindu ba la télé ba tenya matanga na ebiso mwindu na ebiso ba la télé bongo Lorachu bébé ngai Panzu ozui Fivette Panzu eboma mwinda ozi Malika Panzu Chaka Zulu na ebiso na ebite so boya ki benda bokanze lo kala ta no ndeni na ebiso ke teneza ke exigete ezaki exigete mais bon bola ta ce que talaka Fivette yalo baraza propre ala tis comme Moscarpin na ba azus na ce que ata danseuse il y avait Rochero bande kolata bongo te ata ba danseuse il y avait la so Pepe Calé ya vampire baku ba bande kolata bongo talaka lati Moscarpin c'est na lili nyota bilamba oti siko na zozela c'est na Clarisse Moyembi mama présidente de peso mote mama Belgique na pesi bino bambote papa Femi bana membre ba chinois ba tout bolingaka janvier wata mokonzi mwana ba mama lelo komi tour na bango c'est zaki biso a déjà au senti ba la biso pe to aka na bango to bunda na nzoto te to bunda kana maloba oya komona kokite akendo kolala internet et réglise biso tout au bunda kana internet ba kanisa motu te muto akangisa mutu c'est kaza penda pete aza penda faible netinga songo jiringa ya kaka na internet o jiringa kitoko. Merci beaucoup Janvier Wata. Numéro de contact na 243 89 50 53 549 wana pena numéro ya Janvier Wata mokonzi soko ngobenga ngato solo moi conseil pona lobi na mama beta ezaka juste vérité na yebike libara grâce te mo epanzani grâce te mo ngapena sengo na biso keza ya commune biso pesa ya commune lokuta sala divorce wana conseil ngana ngana pesa ka grâce te pa déjà yimo kazolela ke mobali naza muta ba science déjà ta mozola na muta ba science ke ba abe muta ba science ah bon ngai te grâce ngana loba maloba aye ko découvrir ayo découvrir ke muta ba science on la boyne libala te yango boy libala pete
ngai soki nasengi kaka adivorce na ye asa divorce mais soki osala communauté de bien biloko nde folanda oti France biso kozwa wapi wayala na France. Ça l'a fini, fidèles internautes. C'est un grand plaisir de recevoir Janvier Ouatta, Janvier Mokodi pour votre plaisir aussi également, fidèles internautes. Merci à Marie-Hélène, patronne à MHLMB. Meilleur V à vous, meilleur V à Gauthier Mascotte, ingénieur des banques, meilleur V à Touturo, moi, maman. Meilleur V à Mama Rifana London, Yarifine. Meilleur V à vous, meilleur V à Ramazan, Ninakati Bukavu, boutique Palzileri, boutique par excellence. Palzileri, boutique, il y a excellence, boutique, il y a bien. Merci à vous, Ramazani, mon candidat Costa. Merci à vous certainement. Il y a Willy Moucheni, Kodambo, merveille à vous. Il y a Jamal Moukouna. Toujours continuer toujours à penser. Pour na moko atika bisalo tobo sanage na vina bisote. Il arrive à menga l'héros dans l'ombre. En tout cas, moli monepe manakimia. Bengomo au Japon, j'ai compatis avec toi. Toujours à Lengombo. Komina ki sasa mobimba todo la moko na biso alengombo pe son âme moli monepe mana kimia lobi na salaki à l'est alengombo de moi moli monepe mana kimia nzambe mtape saka ye moko pe mtazwaka Fortina Ngombo bino nyos tout aux ensemble courage. Merci à notre Congolais, Français, Américains, triple nationalité, meilleur V à toi. Noël Kamaya, joyeux anniversaire d'avance. Au Botama le 25 Noël. Les dates na yo comme na yo ya ngwana pe Noël Kamaya le 25 décembre oyo eza anniversaire moko ya makasi ya esengo anniversaire ya ko penser na tête raisonner ndenge te eza tant 0 réseau beta tout bana déjà ko melagolia ko sepela parce que eza anniversaire ya le plus nécessaire le plus important. Noël Kamaya, joyeux anniversaire à toi. Plein de bonnes choses. Maman Emilie Nzemba, tous pépélé à Mbeto, ma maman chérie. À Katia Londres, Tim Skabengé, l'homme des immeubles. Et puis, pas 3 ans, on a Katia Lubumbashi, na Kolwezi, na Goma, bientôt na Dubaï. On a ma place au Boumou, on a nos rivaux, na Lunch Bar et aux Alawana. Chez Patrick Baraka, les boss, bientôt. Non, c'est la moi tournement après. C'est na aussi quelque part. Na Matavion, na Zongi, na Kelubumbashi, Kolwezi, na Zongi sous Goma. Mission de service toujours. Merci. Prenez soin de vous. Fidèles internautes, je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Meilleure vie à vous. Joyeux Noël à vous. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.